Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Bonsoir la grande famille, bonjour mes abonnés, bonsoir Djamboye, Numbo Tenabino, et si que les libino partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien, bisopé par la grâce de Dieu. Ne pas toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Voilà, bandeko, nzambe nanga pambola bino, nzambe nanga monelanga bino. Vraiment merci, famille Libota, shalom. Vous êtes ma famille, vraiment, je vous porte dans mon cœur. Merci, naba j'aime, merci, naba partage, merci, naba maman msusu, bandeko msusu, bayaya baleki, oyo, bazako benga biso vraiment na privé. Merci beaucoup, nzambe nanga apambola bino. Les péchés love, on est ensemble à la Chine. Bah bonjour Nabino et si que les bino. Les lotosa vendredi, bah bon de bia week-end. Voilà. Comme d'habitude, dans le bas toujours slogan Nabisoueza, quota, aimer, partager. Et ceux qui n'ont s'abonné, ndeko mwasi, ndeko mobali, yaya to leki, papa to mama, BBC azali ko invité yo au s'abonner zala à l'aise parce que awa okoyo kaka même pas insulte moko ya koloba vanda wana zwa kiti ya liboso ayi pa biso le kakate to ça analyse na biso bandeko côté de melaba anti-valeur après tout pesaka pe conseil parce que communauté congolaise toza na injustice moko communauté congolaise to réfléchissaka toujours na ndenge moko boye oyo yangote. Voilà la grande famille. Je crois titre nabiso bomoni photo ya miniature nabiso pe bomoni. Lisolo ngweza nini bandeko il faut to bana ko solo là, il faut to bana ko loba vérité lorsque batu baza vivant ou encore baza vivant te to lobelaka ba œuvre na bango. Ezala te ke non mutu asa kufi nde to komi ko lobela œuvre na été. Nous devons ko lobela œuvre na lelo. Voilà bandeko tozaka wana tozo nager na ba artiste na biso. Bolemba biso te famille libota lelo tozo ta la film na biso. To ta la film na biso to bandango lelo. To bandango lelo je na moni on dirait ba changer air hein, ba changer air na publication ya lobby ya ba vidéo ba présenter ki ba artiste o ba ko jouer na film na biso ya crime de la noblesse ba commis 18h30. Comme pour dire que nos biso en Afrique du Sud et Kozala 19h30. Je ne sais pas pourquoi bah changer air ya coaché la biso ba film na Belleville TV. Alors, je sais pas et bika kabango mais bah air wana ba 16h30 c'est pas biso ils allaient 17h30, c'était mieux hein parce que bah 19h30 ils allaient ba air moko. Donc nous sommes un peu occupés mais écoufélité le quoi toza bana ya famille libota toza obligé ka ya kolia bilo quoi na par force. Yeah. Par force. Voilà, la grande famille Lelo Tokozalawana 18h30 quand on zalaka. Billet IDGC Beli 18h30, biso à 19h30. Voilà, crime de la noblesse c'est au Zawana. Tout le monde est déjà artiste au bako jouer na moni penza que nos films oyo. Ça va encore taper. Ça va encore taper. Voilà, la grande famille to solo là, je crois nani, c'est quoi? Photo et miniature nabiso bomoni na titre. Je vais d'abord un peu parler sur artiste nabiso. Il faut to loba ngoto chaka maya na monoko-te. Bandeko vous savez na mokilio ya se ezalara bien. Toza ba parfait te. Toza na ba mabe na biso. Toza na ba mabe na biso oyo. Mutu nyonso azalaka na défaut. Mutu nyonso azalaka na défaut, voilà. Alors, c'est fait-il que Nalandaki Mama Pembele, Bayambaki Mama Pembele pour elle, lorsque ba lobby
okoki kopesa conseil nini ou encore okoki koloba nini pona bandeko ba artiste comédien baleki na yo bana na yo lorsque tozomona Ursule Pechanga tomoni Poutine de l'écriture tomoni pena SB sikoyo eloko esalinga na ya kosala analyse bandeko il faut tolobela yango injustice ezala bien te moko to etalaka pe mabe ya moto na ndenge moko ya mabe te bandeko na communauté congolaise ou encore na internet ou bien na YouTube awawa na mona ki ezaki na ba privilège moko boye bazaki na ba avantage moko boye ko détruire ba tout trop mais loko nzambe atikali nzambe na mawa nzambe na justice balobi ke no ténèbres erenyaka te to yebi biso nyonso o ezoleka na minicho na SB il faut to loba po se ezaki na ngambu na biso bandeko bo supporter biso famille Libota bo supporter biso nous devons parler pour ceux qui ont loko moko ekweli famille Libota toza biso nyonso sans ignorer internet topé makate alors c'est fait-il que non et loko moko mama Pembele alobaki elle avait apprécié Ursule Pechanga biso nyonso tomona manifestation oyo Ursule Pechanga a organisé pona ba mama ou encore ba yaya oyo bango balanda bango ou encore bakuta bango na musala tomona ka ezalaka na Rotana Hotel je crois apesa bango ba maputa apesa bango ba enveloppe asalela bango ba cadre ya ba photo ezaki eloko moko boye vraiment inspiration wana ti lelo na mitunaka Ursule Pechanga azwa yango wapi toke na ngambo ya Poutine pe abima pe akena epa mama Pembele moi enveloppe moi biloko akolia ka ndenge ezalaka mais c'était aussi la première fois ya ba mama Pembele a informé biso que non moi parenté donc moi nani famille ou encore bazala ba parenté na famille Libota ou encore na Poutine de l'écriture voilà momoni bandeko ba artiste comédien basé belé ceux qui doivent tolo ba ke no to tanga ba artiste comédien ke no ba o bazo taper ou encore ba o penza to yaka na ba matière na bango awa eza Ursule Pechanga eza Poutine de l'écriture eza pe SB to nié yango te mais bandeko je vous dis témoignage ezala elo moi bien oyebi soki ba kulutu bakulutu babimi pona ko féliciter ou encore pona ko lancer ou encore pona ko lobela batuke non boyebi mwana wana te mwana na markanga boyebi mwana na Ursule mwana na pe nani belle vie asa biso nyonso to yebi déjà belle vie ndenge azalaka na motema na ye monene kosunga ba orphelin kosunga ba veuve et tout mais là jusque là non na yebité depuis 2024 bilili penza ya orphelinat ya banani ndenge asala ka belle vie totikala komona te tellement azape occupé na ba film na ina loba nini na ina loba dans la vie boko ya peut-être bozo ya bolobeli mutu mais soki ba koko bandimi ete soki pe ba parents bandimi ete soki pe entourage ezolo ba toujours ka mabe pona ye bandeko ezali pamboli te to solola SB a joué na groupe Salongo a joué na ba mama Pembele wana mais ça m'avait choqué il y a lorsque mama Pembele a zoloba mama Pembele a pointé Poutine de l'écriture a pointé pe Ursule Pechanga. Là maintenant nous devons comprendre. Bon. Kokaba, kovanda na batu ezelo, kovanda na batu bien ezelo mo babota maranango. Ezelo mo babota maranango. Bomoni musala oyo bandeko na biso bazo sala. Eza musala moko boye yata lelo ba vandi. To tikale na témoignage ya bien. Eza musala moko ya koloba keno parce que a Jésus avancé bota lelo ba mama Pembele bakomi ba mama o bakoli déjà bazana bakoko ba vandi malgré nzamba zo prêter bango nzamba zo pesa bango kaka bon moyi bozo comprendre la grande famille mais ezala bien batloko ba mama Pembele batloko ba papa Masumu batloko ba ndeko mususu na ya mikolo ceux qui baza peut-être basali sortie médiatique moko ba témoigner le ataya bien et ça bien. Et ça là, bien au yo kaka bien. Mais lorsque lelo mikolo ba koma na pasi na mitema pona mutu moko boye bande ko to loba il est temps mabe ezalaka nde liwa
Mais lorsque mutozana nous vivants, toza obligé mutute ya koloba keno olinga mokili mobimba non. Bande ko likolo na yo place ozoni ata. Ata 2-3 personnes ba kolinga yo tata mutu moko kolinga yo akobundela yo. Mais kolinga te bato ba kobundela yo ba bundela yo na sens moko ya koloba keno bazo profiter kaka lo moko boye et pas na yo mais bazo détruire yo. C'est quoi to lobela sur témoignage? Témoignage à ici les anini. Et pas bande et pas ba yaya ya mikolo ou encore ba papa lorsque tozo ba papa ba o bango ba kuta na musala o ba papa masumo banani to loba na sens te ya koloba keno ya ko qualifier mutu na mutaza na vie na ye privé ngana zo lobela vie privée te na lobela vie na bango artistique ya koloba keno na art o bango bazo sala témoignage nini oza ba pesi ou encore ba mikolo loko ba papa masumu wana biso nyonso toyebi papa masumu afingama papa masumu afingama dites-moi est-ce que le papa masumu akoki kobima aya kolobela SB bien to solola eza ba bitumba mususu bandeko biso nyonso biso moko to mibukela kango peut-être mutu oya kobima lelo artiste oya kobima lelo aye koloba kopesa peut-être si la boye ce qui est fanatisme eza mabe parce que bozo kotisa ende na libulu lisusu de plus eza na témoignage mon côté eza ka elengi ya koloba peut-être que non ba collègue ou encore ba kulutu ba o reconnaître yo ba mi beta pe na tolo lokola papa elombe aza mutu moko boye soki abimi ami beti na tolo Irsil Péchang azawana ami beti na tolo Poutine azawana parce que papa elombe aza na bana ebele mais tozo lobela ba o penza ke non ba influenceur ou encore ba bima penza ya ba artiste comédien koloba ke non ba oyo baza ba élément eza ba Irsil Péchang eza ba décor eza ba Poutine de l'écriture. Si la kaza mwana ya papa elombe le yanda ya memema bandeko témoignage to solo la to lobela sur témoignage ok ozala peut-être parcours na yo ozalaka bien peut-être na bakulutu wana lelo zui peut-être na ok lobake étoile et briller plutôt étoile et gangi. Oye komona lisusu bato wana mikolo wana o pesaka bango respect peut-être oye komona bango bazoba bato bakomi kofinga bango pona yo ata osalaka bolamu moko boye sombela peut-être ata secret ofutela bango ata transport baobosana yaya na kati na bango bakoyeba kaka mutu oyo asombelanga sucré ka mutu afutelanga nani ata transport ka mutu ayere donc ezaki on dirait ezaki intérêt moko boye ya obata makaka bandeko à vrai dire ba année ou encore nombre d'années aussi la sali na musala na carrière na ye elle n'était pas vraie na bandeko na ye vrai face ya sila et mon aninde siko bandeko tout le monde est hypocrite au moninga naza hypocrite au moni yo sotalanga oza hypocrite tout le monde est hypocrite mais hypocrisie il faut utiliser pe sagesse na intelligence à cause de la hypocrite pour mokili gangate mokili pe lobelelo mabete lorsque yo ko bimo ya ko lobela batu que non tout le monde est hypocrite c'est-à-dire que non yo zalaki hypocrite na batu na minute osikoyo omi tandi que non bande ko po muto ya ko loba que non tout le monde est hypocrite c'est ça facile il faut zaka mutu moko mabe parce que ça na batu mususu bako kaka hypocrisie. Et ça n'a pas tout le hypocrisie. Si qu'on témoignage, les Kambunanga na zolo ba awawa. Bakulutu témoignage nini bako pese la Irsil. Bakulutu témoignage nini bako pese la Belleville. Bakulutu témoignage nini bako pese la Sila. Totele mara wana boko menanga la ba commentaire. Tozolo ba na cadre ya vie privée te, tozolo ba na cadre ya vie na bango ya artistique. Vie artistique na bango. Total oh ba bimakate banani yango soki ba mbondo de Paris, total ba mbondo de Paris wana te baza batu moko kaka no ya bango ba otala kaka profit moko boy.
Baota la profit moko boye. Mais to solo la logiquement parlant et cause la témoignage nini oh ceux qui balobi que non papa Elombe a fait ça témoignage peut-être a coupé sa témoignage kaka po a fait sa matière té parce que oh nyonso to lobaka na munoko na biso bima na munoko na biso ezala ka sincérité té la sincérité c'est dans les cœurs. La sincérité c'est dans les cœurs. To solo bandeko il est grand temps. Bandeko na loba toujours na banalise na nga mabeza la raliwa. Mais lorsque aux encore vivants, nous avons toujours une chance à koyeba ko bongisa. Ozana batu mususu o bazo solo na yo. Mais ba yebi déjà que no yo za virus. Mutu nyo sa na caractère. Na esalanga passé. Il y a papa masumu sur les réseaux sociaux. Bafinga masasi. Si la ndenge azawana jouana ba masasi na groupe Salongo. Si la ajouana na ba masasi na groupe Salongo. Mais lelo batu bafinga ki nani masasi pona sila. Boye bisanga ta na point moko boye. Est-ce que masasi akopesa témoignage ya bien? Na quoi moko boye masasi akopesa témoignage moko ya bien pour na SB to solo là. Est-ce que boye bi que non a rappelé na nubino parce que il faut to lo bango vérité. Lorsque to bano mona Irsil Péchang na si là to bano lo ba peut-être que non Irsil a faux si la za bien parce que na minute wana Irsil a qui déjà ça lati déjà qui végétarien na katina ya qui déjà vetet star tongo. Et là, maintenant, nous les Congolais, nous sommes complexés. Et comment on dirait, ici la Zalakaboué, l'Olendo, ici la Zalakaboué, ici la Zalakaboué. Mais les lots, nous peut-être que nous sommes kanisa, ou encore nous sommes kanisa, qui nous Zalaki bien. Bota la lelo n'est pas fini si bateau. Tu parler sur témoignage. Tu parler sur témoignage. Témoignage, il y a Irsil Péchanga. Et pas Bakulu tout le coup la papa Masumu Masasi et pas papa Elombe et pas Batumsusu. Oh ceux qui sont vraiment sincères. Témoignage aux anines. La vie artistique. Parce que papa Elombe déjà abima loba. Irsil Péchanga elle est vraie. Ceux qui Irsil Péchanga pas zala qui mabe bandeko mais le peut ba vanda penza longtemps te na sila. C'est-à-dire que non elle était vraie envers sa copine. Alors Mbouma wane sa nini etoboki bibo wane tobi eko toboka lorsque a fongoli chaîne ya YouTube nde batu ba ko mona siko face à sila tobo ite ozwa kana yo to ebite aux artistes ozona ba talent na yo Tokyo lo ba aza artiste azana ba talent na ye mais ce qui me wana ekomi eza mabe Poutine kotu nani c'est qui nani Belvi ndenga zawana biso no sto ebie déjà que non aza mama boboto kombo ya ki patron na wana euta poani euta wapi pona boboto na ye apesa kana ye akangela mutu nini te. Il n'est pas dit que non po batu bandima yo il faut ka ko sunga batu non occupé ko pesa batu respect témoignage Rosala 2 mon nana za respect. Moi, je n'ai respect. Je crois que vous avez un bandeko. Témoignage, j'ai aucun zalaté parce que peut-être Irsil Péchang a sunga ki mutu ou encore Belvi a sunga ki mutu. Respect, zala bien. Respect. Est-ce que si la personne qui va couler tout respect? Si la personne qui va couler tout respect. Bandeko, bon, mon Nicolas la kola muka oy. Tous ont le kola habitude. Et dans la situation où nous sommes dans la vie à mutu oyo, pour s'attendre te. Témoignage ni papa Masumu on peut ça pour na sila. Lelo. Témoignage ni massa ça on peut ça pour na sila. Bota la témoignage oyo maman na nyalobaki maman Pembele. Bon, toloba. Oyo ici la salaki.
ezaki eloko parce que sale wana ou encore nani salo baluwaki wana ezaki mbongo ebimaki baliaki bamelaki bazwaki baenveloppe bazwaki mpe maputa avalorizaki bakulutu soki tolobi ke non kovalorize wana eza mbala moko respect apesi bakulutu siko boyebisa nga SB témoignage nini baopesa témoignage nini bakopesela SB tosolola kaka bandeko totiaka mai na munoko te biso ba mosusu on va pas cesser ya koloba tokoya kaka koloba parce que eza makambo ezomonana bon aimer beau partager famille Libota aimer partager on est ensemble témoignage nini oh pa masuma opesa pona sila mais osa passe so papa masuma telemi boye pe alobeli apesi témoignage ya mabe ya sila et ça passe bandeko et ça vraiment passe voilà to constater et ko sala passe bakulutu neti ba papa masumu wana ba masasi baza batu moko boye pe ke non ba irsil wana ba Belleville ou encore na ba sila wana ba ko batela bango parce que bango déjà basi ba bimi ba sopela bango ka soyi ya koloba non bokende liboso awa tomoni na SB ba bitumba ou encore ba mésentente ou ekoti kuna je crois na saleli yango analyse ata 2-3 fois eza nini eza temps ya bo changer bandeko tolukaka pe témoignage bapeselaka biso témoignage ya bien esala bien peut-être kala bato banomone bien mais lelo bato babaya ye nga naza na ndeko moko même pas ndeko abonné moko azaki SB naoloba ngo azaki SB ye atalaka bafilme kaka ya SB mobali na donc atalaka ngo ya kobatama soki mobali ne aza na kati ya ndako te soki mobali ne akuti azotala SB ekomaka problème na kati ya ndako mobali agangelaka ye ya koloba ke non nalingi te na ndako nanga otiaka filme ya fille oyo pona nini elle a manqué de bakulutu trop non loba ngo tozwaka bapel eti lelo mama wana akoma otala na ye Belleville akoma kotala Belleville akoma kotala Irsil Pechanga oh peut-être kala to bana omona ke non Irsil Pechanga orgueilleuse Irsil Pechanga so yendeni bandeko histoire vraie on a oyebisa bino tozwaka bapel maman na salaka analyse moko boye abenginga abi ma BBC analyse no sali et toucher nga makasi tala kutu likambu o nga na lekana nguna ndaku nanga ngai ne naza boye na tala kasila mais na koma kotala sila ya kobatama posoki mobali nanga akuti nga nazotala sila eza makelele il faut na boma télévision pona nini fila fingisi bakulutu tango bafinga bakulutu atokoloba ke non nga na tindaki bango to ko gérer ba fan te mais la veut au moins azaki na nani wana na monopole wana ya kotele mata ya kotinda message bo toucher papa nani te bo toucher papa Elombe te bo toucher Masasi te bo toucher neni te et lelo la dame akoma kotala na ye Belleville yango na loba bandeko boza bazoba te za batumsu baza bazoba te o batala biso c'est quoi témoignage za nini témoignage ya sile kozala nini 2 ans liboso 3 ans liboso ata lelo a témoignage ya sile kozala nini
témoignage na kozala nini osala musala na yo bien oyebi musala mais pourquoi témoignage na kozala nini toloba nanu parce que mutu akoki oyo alobi ke non na tsoki batuni mutu témoignage ya sila eza nini o mpona sila okoloba nini o sila aza actrice moko ya bien ayebi kojouer asekisaka et tout elle est comique et tout mais ezanga te mais na musala na ye fala respecter bakulutu parce que balobi mwana oyo a respectaka bakulutu aza mwana moko béni soki kaka nakosi bandeko bokoma na bacommentaire excusez-moi naza vraiment na balabala akati ya voiture makelele mituka ezoleka voilà aimez partager bandeko natika na moi 3 minutes nanga on a chité tolobela likambo ya témoignage nga na ye koloba likambo ya témoignage na côté peut-être ya vie privée ya bastar na biso te côté musala na bango na bango bakulutu bakopesa témoignage nini bakulutu bakopesa témoignage nini mawelisa ya sila asala spectacle wapi libanda mboka tosolula sila asala spectacle wapi libanda mboka po peut-être bana kobenga ye pona trophée moko boy tosolula toza bazoba te donc elle précipite na nyonso ke ne ko corrompre kaka po babenga yo bachaki déjà onani neti trophée oyo babenga ki déjà Ursule Pechanga d'un coup toye komona pe ke non ye pe babengi asala nani wapi Bozo comprendre donc alingi kaka apparaître na nyonso mais yeba pe ke no batu bazotala bazoba te bazoba te yaya bazoba te asala spectacle wapi na okelo peut-être spectacle ka na Lubumbashi spectacle ka na Lubumbashi mais Ursule Pechanga asala ba spectacle wapi Ursule Pechanga abima na Côte d'Ivoire a joué na banini abima libanda asala ba spectacle donc obima olinga obondisa baninga mikolo pe ba omona te yaya lembe 7 silama pour ceux qui ngai nazali na place à sila wana bandeko la dame elle travaille asala kane musala na ye bien asala musala na ye bien asala musala na ye bien les comiques à sekisa bato et tout là mais lelo tokoloba nini o bato bafi na yoka mutema pasi bandeko na mona on dirait bafingi langa nde papa lorsque na mona bafinga papa elombe bafingi masasi kuto abima si la joie na masasi tolobela témoignage ya bakulutu bakopesela peut-être si la lelo te lobby tolongona na babondo de Paris wana ki fanatisme ya donc ya kokelela wana ya koluka kaka azwa quelque chose mais logiquement parlant ye mbondo de Paris ndenge aza wana na âge na ye wana ndenge azwaka ba courage ya kobimaka kosalaka ba sortie médiatique azaki mutu moko boye ke non apesi conseil ya telemedi ba côté nyonso mais na ki mukolo na ye atengami côté moko mais oza mukolo azobati alors nde bato wana nyonso siko ba osala nini boyebi soko oza entouré na bato moko ya mabe ya na inspiration pe kozalaka ya mabe yo po kobeba. Je ne pense pas que non bon maman BBC a kosi to solo lika vérité to solo lika vérité bandeko famille libota lelo tozota la film na biso crime de la noblesse et banda 18h30 ba changer biso nani air alors to kutani lelo na ba 18h30 ba bisous bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV.
toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.